Ndeko ya Congo, boye bake, likambo ya courant, awa la vie province à Kinshasa, toye bakate, soki le fait président Mobutu akenda la courant depuis akenda Maroc. Po, yakoka moi, depuis le président Mobutu akenda, si lelo courant la kata Kinshasa, tope la kata Congo, et simbagali tout soute. Ba président ndenge bazo le kana kutu na niveau administration nationale toye bakate soki vraiment ba agent national bazala kana kindoki tope maile na mitula bango ko sabisa ko esila bango kala po toka mwakati lelo renouvellement ya classe ya administration nationale esala magate soki pe esala maka mais nini o esala ke makambo ya courant lelo ezwaka réponse te toye bi kelikamo etali réparation tope etali ko bongisi eloko e bongaka pe bozomona ndenge ezosalema mpe boyebi ke dele nango ebandi tel jour mpe ekosila tel jour mais oyo arsenal eyebalaka te depuis misala ebanda ti lelo oyo misala ekomaka kaka na suka te yango ezalaka vraiment nini tellement ke bato arsenal balingaka Kinshasa ezala molili yango basaki banevre ya koluka kolongola eza kosala pasi bakonzi ya mboka toyebi ke bokowangana te mpo bozomona makambo molili na kati ya Kinshasa parce que bokomona bagroupe électrogène bandako na bino mpe boyebi ke courant na Kinshasa ezalaka lisusu te mais kokamwa Brazzaville afutaka mbongo, Zambia afutaka mbongo, mpe bapays ya ndenge na ndenge ezalaka courant ya Congo mais pourquoi Congolais tobe kinoye moko azalaka courant te ekomi kokamwisa yango motuna eza monduki te bosala mwa eloko de manière ke bakongolais base retrouve mpo likama courant oyo pasi eleki ndelo na Kinshasa courant ezalaka nango te fu boyeba yango mpe makambo ba facture chaque mois ekitelaka babota toyebaka te tofutaka ba facture yango mpona nini ya boye esali pasi ya soni na batasnel so bakoka te botika bino mosala poza tobetisika mbunda ndeko ya Congo yebake tango yo oza kolia kitoko oza kobela mai kitoko pe mwinda pelele ya sinele yebake kaka ana vi province ya Kinshasa ezala kwa musu bande wazo souffrir bazanga mai kwa kutu koloba te mais lobi okomona etuluka ba député ba kokita koloba ke voter ngai tinanga na parlement na kolobela mais tunaka bango depuis bakenda est-ce que basi ba voter loi mo kitoko pona yo mingi awa tolobeli bande kwa menkau oyo baza komina maluku na nzela kinga kati côté oyo souffrance moko eza impossible mai courant tope kotanga kelasi to wenze ezalaka te bino maboka de population babetisi monda tango bamonaki kamera ya monda ekolo magazine d'actualité olobi papa ya solo tozana pasi mboko ya pasi makambo nyonso liboso po ya mai pasi tomelaka mai ya mazipa on a biso moi bien mais moi ba difficulté eza ebele premièrement tozali na mai te tozangi ba donateur o ba ko forele biso mai de 2 tozali na courant te de 3 ba konzi ba o ba tindeli biso ba konzi kaka ne sikoyo en tout cas tozali na insécurité makasi awa tukobelela kaka na yo mutolo ba kozali sosa mboka o voter ngai o ngai kingandi o ngai kosalela yo boye talaka bande kongo yango basokolela mingi kita awa baeba pe soki oza vraiment autochtone na koto yango biso tobetisika mbunda. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout
contacts, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Bakongole ebele bayebaka na bango ko respecter mibeko ya mboka te ata bakonzi ebele o bazali ba décideur a na ville ya Kinshasa. Botuna nini komona bango kutu batambolaka na bango sans unique moto kuta koloba na bango azalaka te. Mais loko toka musabiso population ya Masina ya Kimbantseke njili kokatisa na bango mingi na baseparateur oyo ezali kopesa pasi makasi. Botala awawa tozali na Pascal mama o bozali komona azali mokolo. Tala papa o azali kokima mbango. Tala kutu wana amati likolo toyebite soki alinga sala kebo to asala iko Coca-Cola ngana yo toyebite. Tango biso mbonda ekoto kitaki boyoka population ndenge balobaki na mikro na biso. Eza mabete, eza avantage na biso moko. Mais parmi tout comme si tozo ya kande mo mabe. Oya kolinga katisa bololo soki mutuka etutie wana leta loba yebi wana te pa boa to katisa awa. Pati to soti muto kwa poto lekanga likolo. Yango mona ke lelo soki muto tuti mutu aba leta déjà loba ngo oh ya za kuna te wana eta makamna biso mo tali biso moko. Mais bala kitasa ba yo kate. Batela biso deya esika ko katisa eza kuna mais batu ba lingaka ko katisa na ndenge ya kipuse. Esika bo ko katisa eza malamu te papa. So batuti ya ke perte wana etale leta. Tozo singa na population ya Masina njili Kimbantseke boyeba kozwa so ya ntoto na bino po vi na yo eza vi na yo yebela. Est-ce que toyebaka na organisme ya corps humain ezalaka composé d'environ 60% ya mai. Na français baloba l'eau c'est la vie. Mingi mingi tomitunaka mai eza na importance nini? Toyeba ete mai eza nécessaire pona komela lokola pe pona kolamba biloko kobongisa misala ya ndaku pona hygiène pe lisusu pona ba soin pona bato oyo baza kobela. Tango tozomela mai to eliminaka une grande partie ya ba déchets na kati ya organisme na biso. Mai oyo to bengi na lopoto o eza kosunga pona fabrication na makila oyo eza ko apporter oxygène na ba organisme. Ezo permettre pe fabrication ya urine oyo to bengi masuba, ezo permettre transpiration oyo to bengaka mutoki. Oyo eza ko permettre ko nettoyer nzoto na biso na ba impureté. Na yango esengi na être humain à consommer na mokolo aux environs 2,5 litres d'eau. Toyeba ete mai eza ko apporter ba nutriments essentiels pour na bon fonctionnement ya corps humain. Ezo réguler température, eza ko favoriser élimination ya ba déchets pe toxines na nzoto. Awa tokoti na saison de pluie na ba moi oyo ezobima awa na ville province ya Kinshasa toyeba nini oyo esengeli na biso to mela. Biso awa tobetisi kaka mbonda. Ndekola ngai bondi melangai ke passerelle o bozali komona yangonde ekaboli aveni elengesa na université pe ezali mingi na aveni mopulu na elengesa eta passerelle oyo ekomi mabe makasi esituke yangonde ezali korelie rivière oyo elekala aveni Kindundu pe population kotoyo bakomi na souffrance ya makasi ya koleka kotoyo po osali erreur vraiment okoza suka na tétanos toyebite bandeko ba député kotoyo tope bandeko bitema malamu kotoyo bazalaka lisusu te mais tango bazali konyokoma boza komona te bino moko boyoka liboso ya kamera mbonda ekolo ndenge nini babetaki mbonda ino tokoyisaka na bakonzi ya mboka bakanjeli biso kaka point opo enyokola biso fort eza nzela moko efasita biso mpona obima ti nzela ya baipasi mais enyokola biso mpona obima nzela wa mopulu bakalaki mponi babongisa na kuna mais tozosenga mpe bakonzi babongisa biso esika so babongisa biso esala biso bien fort bana moko kaka botongi pont moko bien na banorme bien bazwi basala ata mwa bouton kobandelenge puis basala elengesa nzela akoki kodégorge elengesa ti aya kobwaka mituka na kimwenza ou bien na université aza balabala moko principal mpona
commune à Bumbu, Ngaba, Lemba, même mon afou la baba ndenge sabu. Ah, watobela libe, oh azali inactif, oh pe, incompétence azali comme on a mingi et surtout que misala na eza comme on a tête, to yebite réellement, ce qui fait à comme un côté, mais la boye, et ce qui vraiment réparation et ça na lombango pour population côté yo, ba comme appelle la kimia ngobiso, to beteli bango ka mbonda. Tout ça yango pour la bolingo tout bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe avec bango kine ko bonga déjà bo sote ko zalate érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi et ça la passe de tout monaka en cas de maître ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfranc o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité c'est-à-dire quoi to yebi conseil ba ko sala bango nde ba ko gérer ba commune o ezali base ya chef de l'état o yeye moko za ya katia ko préparer pona et soutenir ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango ka mbonda tout est quand était la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya kobota elengi kaka ndenge balobaka na Kinshasa kasi kobokola ezalaka pe pas lelo tokoma komona ba para mingi bakoma ko négliger bana na bango toyebaka te responsabilité na bango ezalaka nini lelo tokoma komona ba jeune ebele bakoma komi pesa na ba bombe bakoma komi pesa na ba drogue bakoma komi pesa na masanga na kindumba na moyibi kasi soko tuni bango okomona ke bana wana bazalaka na ba para na bango nini yango esala que ba se retrouver na balabala boyo kandenge ba para mosusu balobaki bon il y a d'autres parents au bazar ba irresponsable ya bineka via masanga via basi baza ba parents mosusu makoki ezati baza parents mosusu mimi utana base eza éducation tant yo parents zo éduquer mwana na yo na ndako na ndenge sengeli je ne pense pas aux anaba posa wana ba camarades d'éducation azora na ndako akenda ailleurs azala toujours basé na éducation au andap tokosenga kaka na ba parents boyeba na ko rééduquer bana na bino malamu kasi pe toyebi que quelque part bana mosusu pe balekela ba parents na mitu bana bongo para soki o remarqué que mwana azali koyoka te mema elombangu na l'État parce que kuna bakopesa ye pe éducation ya malamu kasi biso pe bana esengeli toyeba que tozali fitiri ya lobi tango bazali kotinda yo na kelasi bazali kolakisa yo musala ezali po na bolamu na yo moko biso awa tobeti mbonda
Lelo tokoma komona batu na Kinshasa kanda situ mibali okomona babimi na nzela bakomi bilongi ya kokanga parfois kotumbola batu na nzela toyebaka te soki eza nini nyonso wana ezali likolo ya bazododo ba whisky ya makasi oyo bazali komela kasi leta apekisa yango me bana mibali bayokaka te boyoka ndenge population elobaki na mikro ya mbonda ekolo te komela whisky ya mabete neti nga na chauffeur whisky epesa nga force na vola pona na kumba bien na monaka bien na nzela sa whisky me na kumba bien te namelaka whisky nga naza chauffeur ndenge eza wana na nzela soki nabimikelaka serie ezalaka tro mosusu alati nteni civile obulega aza civile ota soda osutoka boye yo konto okota client okete soda aesani na ye kokotela yo ntango nga mpe mutu eza malili boye amonela ngai me ntango nabwaka eda mwa coke na ngai daa na mutu wana kaka tobomana kaka mpo mabe ezala kaka te mpo mabe ezala te yango nga namelaka whisky eloko esalaka nga bolamu na whisky emotivaka nga nde oyo bazomelaka bamisusu ozomela whisky nano depuis ntongo olete mais ozokende omela whisky eza mabe biere eza combien biere eza 1500 francs eloko nini ezangi na place ya bawhisky wana okende komela bawhisky omeli odepense 1500 francs na yo osombi biere na yo nefiska ata moko ekosunga yo mpe epi okozala mboni mais biloko loka bawhisky wana okomela yango nano enano ezopesa fatigue makasi na nzoto eza te mais vraiment c'est regrettable makambo tozomona na mboka oyo ozomona ke mutu alali na tongo alamuki ale nanu te nini te mais eloko liboso azoluka asala nini amela whisky tokosenga na bandeko na biso ba jeune garçon ba papa botika komela masanga oyo babengi zododo pe whisky parce que yango eza ko détruire ba santé na bino biso tobetika kambonda likambo oyo ya confiance il faut koyeba nani esengeli opesa confiance po bakinwa mingi basi babebisa confiance po la mitema mabe botala lokola bana mibali oyo misato bakangi botulanga baza banani bazali bamiyibi minene oyo le commandant GG ya société ya Kifwameso akangaki bango po likolo ya confiance ezanga bango ndeko mobali oyo azanga mosala me moninga asungi ye apesi ye $1200 po asoma moto de manière que abanda kobula esunga bango tuna mabota la bango mais après kobula quelques mois après a préféré à monter moninga o kuya mabe azui moto akimi nango na elongo na bandeko na ye bake koteka ngo na maluku mais le commandant GG oyo azali soda solo amené banquet iti aye ko récupérer bon la kasi hôtel esika pi bazali ko sala fête na mbongo kimoyibi ya moto batu batekisaki bino boyo kadere nini babetisaki mbonda bandeko oyo eza bana mwa mito pasi ba posture oyo kaka miyibi mwana wana mususu meshak mama bato asomi moto na ye mama apesa ye confiance apesa ye pe mbongo ye ni mutaine kosomba moto wana ye moko meshaki wana mbongo nyonso bapesa ye $1150 oyo akenda kosomba moto mama apesa confiance yezwa moto kende nango na ka 15 epa yaya na ye yani nde oyo katikati apesi yani na muninga ya na ye patron atikali na ka 15 bango bazwi moto bake koteka ngo na nsele soki na maluku soki na nsele soki wapi bateka moto abato nde mama ayaki kolelepa na biso tokangi meshak alakisi biso yani toki ozwi na ka 15 kuna na hotel kotalalaki tokangi na moninga ninde totie bango maboko nakosomba te bakozala lezi papa mpe ndenge azo débrouiller aza na mbongo te papa bango aza na mbongo te ezali ke bango bana bafongola motema mpo babimisela nga eloko na ngai mpo nde batekaki yango papa ale different te mama na bango mpe bale different te mbongo ezaka na maboko na bango esali pasi komona mama ya boye oyo abundi na pasi koteka nguba to mapa kobimisa $1200 apesi mwana mobali oyo de manière que aruka babula po epermettre babikisa mabafoye mandeko oyo amonte mama boye kuya mabe ya boye awa tokosenga kaka na le commandant GG oyo asibi société ya Kifwameso tinda bato oyo na bisika bisengeli po bazali bato mabe esengeli te bazala nzinga population awa vraiment esali mabe makasi bana Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique socio-culturelle économique
religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na television te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Travaillez, prenez de la peine. Lokola yemoko nzambe aloba na elanga ya Eden, vous mangerez de tout ce qui est vert. Légumes ezali très important na santé ya tout être humain parce que ezali na ba vitamine ebele. Awa tozali na komini ya Kimbantseke, bilanga monene oyo bozali komona ezali pona kosunga population. Kasi ba matériel ya utilisation ya malonga ezali te. Selon basali bilanga oyo, pasi kaka pona bazosalela nyonso na maboko. Wana pona koluka population ba bénéficier pe kosunga mabota na bango. Est-ce que tokolia kaka biloko oyo ezouta na mboka ya bapaya? Congo ezali na mabele moko riche to exploiter yango na ndenge esengeli. Ba mama to pe basali bilanga baleli na bakonzi to pe na ministre ya agriculture ayeba na kosunga bango na ba matériel ya misala. Bapau, machette, Kongo to pe bisaleli misusu. Po nyonso wana ezali kaka na intérêt ya bato nyonso. Tokoma omona toyebi ke mobali azaka mokonzi ya mwasi. Lelo namoni phénomène yango échanger nango ekomi lokola ke basi bakomi mikonzi ya mibali. 4 heures wana soke beti mobali mwasi azo sauter na ye mobali pa lobaka te eloko te, atunaka ne pa te eloko te, asalaka ne pa te eloko te. Bana oyo toboti yo mwasi bakoma otuna mama e tongo etani otiki ya ti ya tongo, otiki ya mapa ya pokwa, otiki biloko kolia, obundani po na transport na bango ya classe, obundani ba outa classe ezo kamusa biso likambo oyo mayele kutu poto le badozo mona te toyebi te to bando tuna neti nani poto zo solution likambo oyo vina nga papa totali malgré tout mobile akozwa charge na nga meso lelo totiki ka mibali pamba ezala passe souffrance eleki makasi kotika mobali ye moko okende koluka aoya nango ezo simba lisute na ndako même omona ta mbongo wenze mobile akopesa 10 000 mais okeboye na wenze autrement kosala ezate yango ne komika papa bimi nga pe na bimi poto luki pona roboko la bana biso antiyo ebite mbai bakoma kaka so azwi mwasi ya bato akomi kosouffrir ya mosa omona pasi eleki asanya banda olukaki mpona ngai naluka mbo mpona mobali naluka mbo mpona bana na ngai nalisa bana na ngai bafuta bango classe batanga bazala viale bazalaka à l'aise po mibali baza baventurier mingi bana na kati ya ndako batunaka papa neti biso babota biso pa papa na biso okamwaka mama na ntongo azwi mbongo epa papa asali bino makambo nyonso bino bozomona na ndenge ezosalama te. Lelo biso bamama tomemi ngambo ekulu suku ata Yesu akitisaka na Golgota ya biso ezokita te, bilongi ebebi, nzoto ebebi, mutu ebebi, polere nyonso ozaka na raisonnement na likolo ya raisonnement na likolo ya raisonnement. Tata pa koyo komona nyonso na mavanisaka te yo mwasi tatuna oke mama omoni modele oyo tozokendila problème eza tata yo ozonyoko manga mpe nazomona po bozwi eza te akopesa yo pata signe d'encouragement te na kati ya ndako tata komana eloko ya lion. Na tango ya kala nde toyebaka ke mwasi asalemaka pona kozala na cuisine pona kobota bana pe mobali nde abengamaki na kosala mosala pe na kotanga kelasi. Kasi lelo elongo na modernisation mwasi pe bapesa ye opportunité ya kotanga pe ya kosala musala ensemble na mobali. Yako kamwa ezali ke awa na République démocratique du Congo, plus précisément na ville province ya Kinshasa, ba jeune fille ebele babosana na bango zela ya kelasi
kasi bakoma kolinga na bango kobota po yango nde ekoma distraction na bango ya makasi. Okomona ba jeune fille ebele kitoko na nzela pe okokanisa lobi atonda mayele mingi ba jeune fille ya 12, 15, 16, 17, 18, 20 ans. Okokanisa on dirait bana oyo bakendaka kelasi nzoka nde bakendaka te me kasi bakendaka na bango kotambola bitambola nyonso wana kaka pona koluka bana. Tango biso mbonda ekolo tokitaki na terrain boyo kandenge ba mama pe ba papa ebele babetisaki mbonda. Eza bana bazoyoka te. Wana soki azoyekele bapara na ye te. Mwana ngai tika nzelo eza nzela mabe. Tanga classe azoboya te. Puis na ye eza likolo linka ba mibali kopima libanda kolala libanda. Zo botaka. Oya zo bana sa zo ngoti. Sikwe bapara tokosanga. Na waza mwana na zo pesa ya. Tala batambulo kabo. Vanda bo. Sala kimia ozana kimete. Ozala ka sho. Sikwe botaka kaka. Ma fille ebele soki bakomi lokoso to bakomi bota eza po akomolanda iPhone na kabelo bakomi kolanda ba iPhone na kabelo ndeko motinda bango bazwa bazemi oyo eza ayebi kutata te fille moko omonaka katika mibali 5 mibali bafille mosusu baka basenke azoyeba pe tata te mpona nini alandaki elengi ya iPhone kabelo okotasomba lipapa okotasombela ye boye okotasombela ye boye yango komosala bafika botapa mapamba na yango tokosenga kaka na jeunesse congolaise botika bitambola botika baloyenge pe botika bibota botanga kelasi pe boyoka batoli ya baparent parce que yango nde ekosunga bino boye bakokola malamu pe boye bakoasire jeunesse na bino. Olie lobi okoma kosenga okoma kuluna okoma na yo mwana ya balabala et pourtant koza na baboti pe oza na opportunité siko ya kotanga yokela baboti na yo pe landa nzela ya kelasi po yango nde ekosunga yo lobi pe na bino baboti boyeba na koasire éducation ya bana na bino parce que lobi bana oyo bakosala fierté na bino pe bokobetela bango maboko biso awa na mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda. Tout ça pour la bolingo, tout le la République démocratique du Congo en particulier, ville, province ya Kinshasa. Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré te. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango kine ko bonga déjà. Bo sote ko zalate, érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi. Et ça la passe de tout monaka. En cas de meurtre, ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi c'est ba ko sala bangonde ba ko gérer ba commune. O ezali base ya chef de l'état o yemo kwa za ya katia ko préparer pona
et soutenir. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balider oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi balider ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout c'est quand la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya